esengo ya okuta na bino lisusu lelo na émission na biso Révélation Kimbangu. Lelo toko traité thème na biso mokolo lelo na mopaya o to yambi bino moko bokoyeba soki azali nani. Comme d'habitude na émission na biso toko bandaka jamais sans que to senga loembo. Nde toko senga loembo po to zonga tokene na émission na biso mokolo lelo. Loembo kitoko epesama kibongo na sima ya masini nde tata mama vanda liboso etando eke na yo yoka mopaya na biso mokolo lelo akolobela nini. Thème na biso mokolo lelo ezali ete mama mwilo azali nani. Tolanda biso nyonso tokomitunaka toyoka soki penza mama mwilo azali nani. Mbote Révélation Kimbangu. Bandeko bazali kotala on a plateau na biso mingi bayebi o mingi pe bayebi o te. Est-ce qu'on se présenter ba baso kozali nani? Bao bayebi ngai mbote na bango na ba o bayebi ngai te nazali papa Lohanga Jospan mobotami na Congo Kinshasa. Oui. Et artiste visuel, fondateur, directeur général de Art Kimbangu et centre de recherche et sangisi ba artiste ya discipline nyonso kosala mosala pona kotombola lokumu ya Afrique à travers l'africanisme autolobeli l'art dans le kimbangisme et awa ezali na musée Lohanga oyo eza na collection ya ba œuvre d'art na ba livre donc bikieko ya antique na moderne on na kosala na ba tableau ya ngai pe ya ba artiste muso bakufa na baza bomo oyo ba collection d'Adsadi on na somba na bomba po ete bato baka ko visiter bazwa connaissance koyoka okoloba ndeko Lohanga epesinga mwa likanisi moko otuna yo inspiration na yo ozwilaka yango wapi, source d'inspiration na yo na mosala kosalaka ozwilaka yango esika nini? Afrique eza koinspire ngai na air nyonso na minute oyo tosala émission na oyoka son moko wana son oyo toyoka ngai na yo tokopendre ke lisano moko yo kosalama wana eza inspiration. Difficulté, facilité, énergie, on est entouré. Dans la Afrique, il y a vraiment source d'inspiration dans la spiritualité au abisso, au simbi kinta. Il y a beaucoup de abisso, il y a vraiment la ligne de base. Ndeko Jospin tobeta li solo oyo toeli mokolo mwalelo na moni olati kazaka ya liputanga pe lokola c'est que tozali kolobela mama. Lelo tokobeta lisolo ya mama moko bato mingi bayebi mingi pe bayebi ete mingi pe bakokamwa koyoka kombo na ye lelo na émission na biso mama yango mama Mwilo. Ndeko Jospin bato bazali kotala oko koyebisa bango mama Mwilo azalaki nani? Mama Mwilo azali na trois figures. Première figure azali mama oyo abotami na Congo central ni Congo. Na village Mbola au lelo tobengi na mboka Nkamba
Maman Mwilu azalaki maman to mwana lokola bana baso akoli na famille na ye, maman moko mwana moko botosi et ko sala na figure wana aye kozwa libala oyo akobala nani akobala na tata Kimbangu wana na ndenge normal. Maman Mwilu boti bana misatu, papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Kontima. Lelo lignée nyonso to ezali famille centre. Maman Mwilu ki maman ke bilanga lesi bato bokoli bato ambi bapaya wana na ndenge ya moto normal. Bon figure mususu ezali maman Mwilu aza pionnier, aza socle ya monde, bato bato na ndenge ni na socle. So lelo to vandi boy, so lelo to zolobela Afrique parce que maman azali. So ki lelo oyo to zali kotanga ba archive parce que yango to za na musée Loranga to moni ba songe sculpture asimbi bike biloko donc culture e bon mama ina mama nzoka. Maman Mwilu a bombaki lignée to continuité ya combat oyo na 1921 le 6 avril ba beti ngonga yenda betaki ngonga parce que tango tata Kimbangu atuni oko accompagner nga na mokumba o nazwi soki aboyaki wana na makanisa biso bomoto mais to tia makanisa bonzambe parce que hasard na bango ezalaka te normalement ndimaki kilo ya kobeta ngonga ngongeza déjà code mobimba o mama pesaki ya kolakisa ke pouvoir ya ba africain, pouvoir ya bomundo, pouvoir ya mokili simba mi na mama soutien ye muta simbaki poto donc des aka 4 ndako ba pilier wana simba ndako ye kilo wana memaki ko encadrer ko memamboka na biso na pouvoir spirituel ye muta bombaki mvola lulendo bokoko na biso spiritualité ye muto amemaki mboko na politique to ba mouvement politique esalami ye muto amemaki yango to na pouvoir scientifique yende muto ako bomba lelo poto mona kitoto ndeko Jospin ko koloba bato ebele basali ko kamwa Maman Mwilu azalaki mwasi ya tata Kimbangu mais kotala pe na lingomba kimbangiste lolenge oyo bakopeselaka ye lokumu ezalaka par rapport ya misala nini etinda ba mama kimbangiste bakoma kopesa Maman Mwilu lokumu ya makasi bongo ezali par rapport ya misala nini oyo asalaki nakanisa soki lelo oyo bo kutingai na œuvre monene oyo nazosala na bandaki yango il y a longtemps sculpture moko en métal mélangé avec pierre, plusieurs supports eza na tina mutu nango eza na aluminium eza semi figuratif parce que biso na doctrine na biso eza vraiment ndingisa te kosala elongi réel na sculpture pamba te na ba artiste ba Holanda ngai eza na ba norme mais na côté ya code spirituel bato ba na connaissance vraiment ya makasité ba ko prosterner yango monde artistique et pesi biso raison na ba ko na biso basala ki kibisme to imagination à travers l'art donc okoyo pesa message ata oseli figure ya mutu wana te mais forme na thématique ya construction ya œuvre na yo ezolobela makambo yo lingo sala yango na sala ki yango na intitulé yango mama ya lokumu na lobi vieil continent Afrique mère patrie oyo eboti tous les continents et pesi yango et Melissa bozomo nazali de mama za zopesa mabele na bana mibale mona moko za déséquilibré mona moko zo tambola donc Afrique Amérique Asie Océanie Europe Afrique naza maman vieil continent ya pesi siko développement Afrique ngazo de la na tie représentation ya Maman Mwilu na bokoko na biso avant Jésus-Christ avant à l'âge de pierre réincarnation to lignée à bokoko na biso ekitanaka on est sous débatté alors okoki koyate na mokili ya lelo o s'imposer na nzoto akibo musumi o doubler chair humain âme na yo et esprit ezalaka ba âme na corps te ezalaka ba esprit tout simplement et là ta nzoto pe ça accomplissement ya temps réel o yeko beta code wana nzoka Maman Mwilu azalaki déjà na jeunesse dans les bandeli parce que pouvoir ya bokeli et salami na maman yango moni na ba ne Congo central côté on a Rome Congo même en antiquité pouvoir ezalaki tilelo ezaka na matriarcat pourquoi parce que maman ndazali source ya origine ya ba département to ya bokoko ya développement ya humanité c'est comme Maman Mwilu yenda zali na nzungu wana
toya kolobela ye na ta contemporain donc na 21. OK. Lolenge nini belge. Bobandi belge. Waza na armée. Wazali basala ki ista na pembeni wana basala ka ba arme ba contrôler ba yeba lolenge nini pouvoir o ba monaki ba ti académie des beaux-arts création toujours na ngombe matadi okende ko dévier une dame o ba kangi mobali na ye soki vraiment za mobali ne passé ezala ko la ba ventique théâtre moko basala ki ce sont pas des gens comme nous ba bato masumu ya pamba o non quand je nazolo bela sont pas des gens nazolo bela tata Kimbangu, mama Mulu, na bana o babengi bana nga ko obenga bonte na banzambe misato. Nzambe kisolokeli. Kulu yisu. Dialunga na kiangani. Selon la foi Kimbangi. Selon la réalité et l'histoire et la vrai sens to dévoilango lelo c'est à vérifier. OK. Bato bazana France ba okedo talango lelo tolo. Bato bazali ko tala yo bazali ko zela au développer. Biso na art tolo bakaboy. O to za na musée s'il vous plaît. Musée ceux qui balobi songi on ezali na ezali un siècle bakoya na ba parrain na laser homoni on azana ngo archéologie bakotia bako tester si réellement ce que lobi on to sala ki œuvre oyo t'inquiète pas bako publier ceux qui doit d'auteur muto monanité ba ko tia ba print ba yeba ceux qui yo muto simba ki ango tia ki donc c'est dire na domaine artistique et ça domaine moko noble donc je mets ma carrière en jeu dans le biboye banzambe ngam na lobité eza histoire ya humanité pe scientifique ndetali sibiso o molongo biso tolani mama Mwilu atelemeli belge alobi boy mukumba na zwaki na komema ngoti na suka okumba nini tata Kimbangu ayokanaki na ye ngai naza nzambe cop toye to libérer moto mwindo oyo aza l'homme opprimé kaka o moko atikalaki moto mwindo à l'époque bako bomaye 10 personnes à balle moko pour na perte à cartouche eza kuiva pamba ba yibi na Congo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sunganga na mukumba o mukumba ko bundela humanité l'homme noir en général pamba te tango mondela yekola ki mabe atiaki ego azwi makambo nyonso oyo ezaki abiso na ancienne bibliothèque ya Alexandrie amemi yango na biblos place oyo bakende koyoka na lolenge nini ba imprimer mokando babengi Biblia Bible. Alors na kati wana bazwi lokuta ba mamiki bazwi makambo mususu oyo ekokaki komema civilisation na bango meboma ya biso batie ba eko imposer yango biso siko mama Mwilu lokwa to olobela na tata Kimbangu biboye bokanga moyibi ne loko oya yibaki c'est que tant bana bakoyekola bozonga ngate bolanda ngate bozonga boyekola mokila lobi botelemela lelo na nouvelle ère autokoto mama Mwilu amemi biso yenda bomba ki ba archive wana yé mutu siko atelema ki belge obaki boye le kimbangisme l'idéologie noire l'indépendance spirituelle physique matérielle économique il faut evanda mama Mwilu azaki politicienne mama Mwilu azaki économiste mama Mwilu ayebaki kosala transformation ya milona mama Mwilu ayebaki comment église esengaki evanda donc civilisation en fait. Alors sagesse wana mama Mwilu akendaki inate akendaki beaux-arts te azalaki instruite. C'est ça différence ya kozala instruit na kozala intellectuel. Donc mama Mwilu azalaki na savoir ya bonzambe réincarnation parce que cher wana ekoki jamais ko dépenser limite na ba mama na biso to alelo. Mama Mwilu tango atikali abombi ba archive pour tata Kimbangu azaki kokoma. Et puis ba yekoli naye o bazaki naye na pembe ba ne kokoma. Alors histoire poto tanga yango lelo po ebunga te il a fallu mama Mwilu abomba yango ba proposa ki ba menaça ki ba maltraita ki atikele lamba moko ba nyokoli mais atikala ki siki na promesse na vision oyo ya yebelaki grâce à mama Mwilu nde tozwa indépendance oyo tozo benga oyo ki puanza ya Afrique mobimba na ndenge ni tango bakangi roi belge tango papa Kimbangu ake azui roi belge aina basinaki ba accord oyo bako libérer peuple opprimé non seulement République démocratique du Congo autozalelo mais l'homme noir en général. Pourquoi Belgique? Parce que Belgique ils ont qui monopole à travers richesse volée na ba œuvre d'art authenticité au bazwa ki ba yiba ki na mboka na biso Congo. Yango na monde occident akoma ki première pression soit za ko garder. Alors tango seconde guerre mondiale et salami biloko wana ba omemi yango na États-Unis. Alors il a fallu Belgique et reconnaître mais
Tant roi belge ba yene ya na Kinshasa donc tata Kimbangu a joué na prison en Allemagne a yene ya ba lien kwang ba signer ba corps wana koko na biso azalaki te koko na muto azolanda nga azalaki te muto azalaki wana ezalaki tata Kimbangu na mama Mwelu témoin. Alors ba archive wana mikanda wana nyonso t'inquiète pas eza na musée Simon Kimbangu wana ezali histoire ya Congo ezali kopesa biso. Voilà la vraie sens ya histoire. OK. Belge ko commenter pour la vérité. C'est dans le kimbangisme. Alors maman Mwelu tango papa qui soloke la lingi ko kenda bazwa ki ba évoluer na colonie belge. Aibisi kende au kende kuna rappeler roi Baudouin. Ba corps o ba signaki na tata Kimbangu pona Kimpwanza. Mon Kimpwanza le 30 juin maman Mwelu ayebaki yango avant koko na biso avant koko na bino ayeba yango avant même belge ayeba yango maman Mwelu ayebaki maman Mwelu atikali papa qui soloke le toyebi negeleka qui c'est lui ye mto akendaki premier tour abimi le premier aye roi belge to peso ndako to sala oboy niet Kimpwanza ndetango azongi ayeba ya maman Mwelu asololi lisuka na mama ale mama obibo zwa bandeko na yo baleki na yo omoni baza ba évoluer baza na sens ya maturité ba intellectuel africain congolais ndako zo ba papa Diomi ba papa Arthur ba eko créer l'union ya ba Congo à travers l'union wana basalaki nde place abako eko uta nde place parti politique eko bima nde place politique eko bima omoni machine ya fabrication ba politicien place uti mama likambo moko te banda osala masama maloba donc bibliothèque en vie. Alors, tango bangi ko kenda na table ronde pour papa qui sokeli amema bango. Aina bango lisusu wapi nkamba. Mama bakoti na sima, bavandi na sima, maya sima donc eza obeni to babenga maya nkamba. Na papa diangenda, ba politicien baso bavanda ki wana. Na préciser boy. Wana politicien ata moko tena na matière avion. Y compris Lumumba, y compris Kasavu Dalaye, Kasavu bazoki na séminaire. Alors, on comprend maman Mwelu traité diplomatie politique n'enga maîtriser qui en Afrique pas ya Congo simplement parce que tous les doyens batuba qui ne kamba Nicolas Temple bon mona ba photo ba archive oyo biso peto ato kuta ezana ba artiste et photographe ba kanga yango bazwa banganga ya banganga minene Afrique bando ya kamba donc kokena ba na table ronde maman Mwelu ayebaki déjà 1960 bipesamaki kasi conscient oyo papa diangenda ba memaki na papa ki solokele na mete croquer maman Mwelu ayebaki déjà ndenge ni mambo ko sala makuna alors au hasard eza wapi ba ye makambo simbite bazongi maman Mwelu atiki nzoto pamba te singi ke avanda na kilongolo lenge mikanda isantu to traduction africain et salameli pouvoir et continuer le kimbangisme biso tout ebi o papa diangenda kontima asali état que père ya nation sa grandeur tata ki sur lequel o ba ebité ba weba INPP ba biloko ebele ba chambre donc bazaki na vision que Congo est le pays le plus fort du monde grenier du monde yango eza gâchette pour ailer sa vie et continuer Afrique cœur donc maman Mwelu nde muto atikalaki ko planifier bike biloko wana sika oki côté scientifique sika oki côté politique sika oki nde omona après maman Mwelu obandi koyoka sikoyo ba grande dame ya ba Libéria babini ba ko comprendre que moi si batika koloba monde occident nde na valeur ya ko favoriser to ya ko valoriser ba mama non exact critique bantu nkongo et si e banda inatangeli yo ozomona ke maman Mwelu asimbi kibo l'ecclésiastique. Donc, tu vois, na kati lingomba na doctrine kimbangi sokuta ba révérend bazali ba maman ou ba osala misala donc okoyi jamais ko passer sans que olia sans que olala place communauté to idéologie et kimbangisme ça wana ezali ba trace à maman Mwelu. Bref, ce to bito détaillé politiquement, scientifiquement, économiquement maman Mwelu il faut payer ça 3 jours à minute. Tozali kolobela maman Mwelu na émission na biso révélation Kimbangu de kolowanga mais nazali na motuna ya kotuna yo est-ce que kolo na biso lelo ezali ko reconnaître ba valeur ya maman Mwelu mboka Congo et on reconnaître maman Mwelu te pamba te so tia ta micro ba Lambert na okaka kaka na gomene tozao
qui est maman moulu. Vous avez so na ebiete. Yango na reconnaissance wana na kozanga koye batala kutu ba belge. Batali kaka za femme résistante ba mekampe ko immortaliser mais on eza ko réduire na grandeur ya maman moulu. Alors nga eta ki artiste tant on a zalaki interpellé ya kolobake tomoni yo trophée moi si atalo deuxième édition de lui pour immortaliser maman et c'est ni nayo s'est présenté une exposition le 13 décembre dans les chapiteaux na GB na République démocratique du Congo na Gombe. Voilà, il y a un bon moment maman Moulou comme na préparé qui déjà na silisa na tia tableau na tia sculpture na tia céramique pour être mokili et ba dame nyonso wana ba yeba si lelo to ko lobela pionnier lignée on lelo to kei to moni famille na ye to moni ba descendant na ye to moni lokumu to moni ba trace o eza otikala c'est maman Moulou à travers reconnaissance aussi gouvernement est à la part wana sikoyo mingeza nini à part ko reconnaître ko yeba sikoyo ba envie lo lenge nini ba lingela ki Congo na position ezala parce que figure déjà ya maman ezola ki sa pouvoir ya botambu simboka le lenge bombami tala paix oyo bato 37 000 familles déportées ba massacre biloko tout ba salime ba osenga kaka kimia donc ça dit l'idéologie wana il y a le kimbangisme à travers maman Moulou ezaki ko laksa lignée le lenge ni toko ko sa prendre en charge l'auto prise en charge to bandi yango ko construire des hôpitaux ba école grand lignée à grandeur wana na Congo ba ebi yango te soki na Congo ba ebité boni na Afrique mais na monde na hiérarchie à monde ba ebi ki maman Moulou à travers biso to ba culture. Nous sommes des artistes, tous en facilité au sala dessin et au sala eloko moko symbole moko et signifié thématique la vie. Artiste Luanga na mai tozali kolobela lelo na plateau na biso ya révélation Kimbangu. Kotala bizeli ya ba mama na biso ya lelo na bizeli ya maman Mwelu. Est-ce que zali kokokana? To culture na biso ezali modernisé, eza influencé et kokanité. Pambate soki ezaki yaki ya kokokana. Mais lelo bebutu ekoko bima na parlement te mais lelo oyo tata Kimbangu akokite kolongwa nkamba aya kosalisa ntinzani na Kinshasa pona construction ya ndaku ya bien na biso nete so comprendre biloko biso moto olia ya mutisa tonda na ya kofana na ye mais aso sa so effort ala mbela bino abonga bino so boya kolia ça manquement respect c'est-à-dire maman ya lelo aza maman moderne. Maman lelo aza mama ya otie totie. Maman lelo aza mama oyo aribiki ayekoli yepa yebi. Maman lelo aza mama oyo azo planifier même échec ya mutu. Maman lelo azo planifier liwa. Maman lelo aza mama oyo atiki mwana na nzela. Oui bien sûr. Ba mama oyo bazolanda modèle ya maman Moulou. Bazali yango na pe tozomona équilibre mwanda bozali mais ya koleka mama za kobunga. Lokola mama za kobunga ya moni mokili kaka Congo te. Mokili eza na déséquilibre ya suka. Nzoka soki mama zongeli culture na ye. Culture ta nazo lobela ezali kaka arte musique te eza bobiso. C'est ça l'identité tozo benga ngo le kimbangisme. Hein? Eza to benga ka identité. Donc identité wana to boyete toza na nzoto masumu. Kasi l'identité na soki kangami na yo ezo permettre aux encadrement pour okitisa ngo na bokitani. Alors, rectala sikombo ke ozandeni. Vi mama komi moderne embrasser ya bapaya. O bazolo banaye mama mula ba ba sala tazo sala. De asa pe déséquilibre. Tina jeunesse batata pe bakoyi alors tozo ebate lo lengi nini ya kotombola mboka ya kolamuka. Njoka eza facile ya kolamuka ezali kozonga na philosophie ya maman koyeba o mama asali na sepela ki na ba français na 2015 na musée Kimbroli Jacques Chirac. Balobi bo preuve que Yisu atambolaki uta na Jourdain en Afrique centrale. Wana mindele de ba exposé. Ba pesi philosophie ya mwasi na musée TV ba kende ba omona comment ba immortaliser maman Moulou na tome 2. Alors, batwana ba mindele lo lengi nini baza ko attirer modèle siko batango na mibe kwa mboka na bango eza l'avantage malgré ki bo sale liboye o bazola ksa bande ko na biso musu eza mususu. Pona ko la gisa OK. Culture to maman Moulou a influencé bato ebele mangomba to bikolo ebele et tombwami lelo yo
à travers idéologie wana voilà un peu influence wana o ezali maman alelo na maman molo mais le quoi toke na centenaire tata lobaki to landaye to tika mabe tota la direction azo mema yango wana autant babi o batata batikaki ezape o tata donc maman elikitani la grande boussole pona ba maman bazali kotala biso sikoyo na émission na biso révélation kimbangu okoki koyebisa bango basala lolenge nini pona ba mekola to bayekola bizaleli ya maman mwilo po la taoza kitoko boy c'est que maman bomba na sima balobaka na lopoto adage mo elobaka butu epesaka toli butu balobi epesaka toli eza butu ya butu te ezali maman c'est que papa soka zongi tango yoka maman ataza roi ozala influencer alingaka pendre moto mais maman bien atika e kwa za mwa malamu atiki soki pe batata ba oke mabe soki déséquilibre ezali parce que ba maman ba na nzela te ba sala nini boussole ya linzela nzela o azola kisa secret otunga na tangi politique divine et spirituel omoni malako malakisi wana ekolakisa biso lolenge nini lelo siko mama koyoko tambola ezaka poto ozanga ne koyoka parce que soki totie koyoka eza deux choses reconnaissance na koyoka boussole asengi mambo ebele te o reconnaître tant on reconnaître erreur ou faute yoka siko mais c'est pas facile parce que ba maman mwilo na landa témoignage mo ya maman Kwankiadi a passé même sacrifice atane même kokeni na université te po bazana mamulu po aservaka bapaya soki na bosanité na 5 mois combien les ba maman oyo na bakangama na tata kimbangu juste pour na kolanda enseignement maman mulu tala ce comportement ya mbuta ya maman Kwankiadi zwana maman lelo tout est différence donc maman a se camouflaka atikali eza sacrifice. Et c'est maman na olingotika kabelo. Et c'est maman na olingotika culture occidentale. Et c'est maman na olingotika parité. Parité za nini? Eza nini za ba mo o ba troublé bato parce que biso ndito banda makambo maso na banza solution ezangate eza yote eza boussole. Yango boussole akomema biso to chité pour être maman azwangba ende pe azongisa kibo maman à travers culture ya Congo ba konzamboka pe ba yoka ba salela yango je crois et kosenga pe touche ya mibe kwa mboka pote mboka na biso elakisa lumière et ligne de conduite soki te ba bamba biso mabanga parce que tozali na maman mulu to comprendre to aina boussole to yeba ki ete voilà onga ko loba comme solution na moi buzo bananga to tondio botondi ndeko loanga émission na biso révélation qui mbango komi na suka mais to koyi kotika oboete yebisa biso to pesa biso ba impression na yo par rapport ya émission na biso révélation qui mbango pe ya thème na biso auto traité mokolo mwalelo ndeko loa natondi bino botondi bato bakokanisa ke toyokani mais honnêtement toyokanaki te ngai nazo préparer événement ko immortaliser maman à travers centenaire pamba te tata alobaki na kamba ke fete bandi moto nyonso na kwe nyonso s'il s'agit ndenge révérend papa Sylvain Salobaki o renforcer c'est-à-dire otanga bukola la lisusu te oyeba mozindo ya centenaire bilan sala yango Nathalie na obité photo te maman devant média monde ba tout ba ozabazonga na 1+ kasi tango yo bengi olobi que to lobela maman na bi quelle coïncidence ezali émission oyo ekoki kozala parmi ya ko immortaliser ba grand à part ngai bato pe bakoki kotia liloba to maboko na osenga pamba te na moni matériel na moni professionnalisme toza lotili kekei kasi batie mon maele ya angele et ça les image kenda oh vous êtes en félicité et encore une fois ceux qui t'ont écouté analyse sous place pour honorer maman na soirée et kozanga te sous to zonisa bino merci et na équipe Mobimba et na équipe centre de recherche d'Arkimbangu na bato baso obalandaka obasepelaka ba remarque na mineza malamu poto samilo poto zaka bato na se atango ngai nge na pesi bino botondi na professionnalisme surtout pambate boendezo la kisake 100 ans to évoluer pe toza na but ya kokoba encore une fois. Merci beaucoup ndeko Jospin Loanga. Émission na biso révélation kimbango ekomi na suka tika totonda nzambe mpungu tolendo po pesi so makasi ya kosala musala na ye mainyo sonde kolwanga lobi biso na bino toyoki pe tozwi ngai nazali na commentaire ya kosala te tika to pesa lisusu ba remerciement na bayo ba kosutenaka émission na biso
libanda tonakati tozali komona bongo papa Michel Miji na molongani na ye mama Judith Mwelo pe lisusu tomoni papa Hervé Kapu pe mama Agrippine Bole. Kaka ndenge na kolobaka tango nyonso lipa ya lokuta ekobongolaka zelo na monoko. Équipe technique papa Rossi Mabanza papa Feo Batukwemi totonde bino botondi biso na bino tukutani mikolo misali koya soki nzambe ya mpungu tulenda kobonga mokili na ye na moto te matondo mingi.